Bonsoir. Oh, Mama Africa, sango nini bo? Oui, sango za kaka moko. Congo Impact News. Neni Congo Impact News. Congo Impact News, chaîne YouTube ils offrent ça d'informations en temps réel pour la diaspora congolaise, mais pour tout le monde, hein, au bazar, Congo, ils ont congolais, ils ont étrangers, on a nigérien, parce que ils ont c'est bilingue, quoi, français, lingala, avec le temps, pourquoi pas l'anglais. Oh, makambuto yena osuna kini boye po ba site belé, ba chaîne belé na YouTube. Oh, ils sous problème te ko bakisal ko ba o to zango. Non, ma chérie, omoni Musande l'accès kabanane baba vrai journaliste pour comment pena ba journaliste beba fort. Ndenge pena déontologie journalistique ko senga vraiment ngoto komemo pesa na kati ya internet. Ozo sala musala to oye ko bongisa musala oyo kuti. Non. To bongisa te to ka ko sala o ba aprena biso na ba classe bisika totanga neti ba news ni to bandozo po tant to ki déjà Congo Impact News. Bon, étant de journaliste donc toza chaîne moko généraliste, on a droit à suivre la politique de notre pays, le sport, loisirs, santé, économique, donc on va traiter toutes les informations. Donc Mama Africa lié et PK information nyonso au coca to baseko pe bandoya libana. Non, Congo Impact News c'est une grande chaîne dans la vision néné et sera na YouTube, donc nous espérons avec le temps ceux qui soutient penza et to comme ça on peut que comme relais na télévision na biso local awa pourquoi pas chaîne internationale, donc c'est vraiment une vision encore vaste. Donc monde ba Hollywood ndenge banara na ba YouTube et tout les gens on a ba ils a comme pourquoi ba chaîne câblée, donc avec le temps CN et kokende vraiment musika nous l'espérons. Amen. Banakini baimboka bato ya par-ci par là Mama Africa ye aye na idéologie na ye ya Congo Impact News. N'hésitez pas, nous vous appelons de vous abonner massivement. Ah oui, sur Congo Impact News. Mon amboka Madeo Boni. Nicolo esili koleka tomoni le lenge tomoki d'abord na congrès le lenge MLC ba bengisaki bongo Shadari azaki moko ba participant ba bete ezali kolakisa le lenge MLC ko kende likolo moko na PPRDT. Bon mama lea matondo mingi po ete ikambo tomoni ke pato ba dobeli yango mingi pesa bato mingi ba dobeli yango to ko mbala moko ke ba comprendre que eloko nino ba bengi démocratie. Akati na démocratie ezala likambo ya bato basimalaka banzete te basimalaka baminduki te basimalaka bambeli te. Akati na démocratie ezala lisolo ya bato mayele nde balobi politique yango wana ozomona eza na bayebele mingi oyo boye balobi wana makanisi na bango ezalaki toujours kotourne na makanisi ya kobanga po ete Bemba Bongo mbula zoni asalaki na boloko mpona bango ezalaki ete ye atikala kaka na boloko abima te. Monaki bamingi ayo basalaki bacongrès na bango baponaki bacandidat président na bango bamisi bacandidat président na bango na ndenge nini bamonaki ete lokola Bemba azake espace ezali ya kofungama mpona bango. Me mokolo oyo bayokaki Bemba batiki ye nde mokolo oyo bitumba oyo boye contre Bemba ebandi ata likambo moke osalema il faut pas interpréter ata likambo yango eza ya malamu mfa komisa kaka mabe etoyebi bandeko wana mingi ebandi lelo te mosala na bango wana banda na ntango ya mobutu bazalaka kokomisa makambo ate eza ya solo bakomisa yango makambo ya lokuta na niveau ya congrès tomonaki bandeko ya PPRD te bayaki wana bandeko ya UDPS bandeko ya parti politique ebele bayaki wana me bayaki wana teke mpona bakota baparticipe na kati na misala esalemi kuna soki pedi na baatelier bango bayaki justement kaka mpona koyeba koparticipe na koentendre bandeko oyo bazolinga bakota congrès biloko nini oyo bango bayi balobela kuna. Évidemment na maloba mama ye balobaki expliquaki yango clairement toye awa boye mpona koyeba kotala ndenge nini tokoki kosala ete na mikonezo ya lobi biso MLC toyeba kozwaka pouvoir. Epuis na kati na congrès yango ezalaki masolo mpe ya kotala ndenge nini bakoki kotya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Bongo candidat président na compte ya mouvement de libération du Congo. Et yango esalemaki et na nsima na yango bato bazalaki lisusu wana te mikolo mibale elekaki wana tomonaki ata membre moko te ya PPRD ayaki tomonaki ata membre moko te ya bandeko opposition mosusu bayaki ezalaki likambo ya
invitation, on n'a pas eu quand même pour participer dans ma MLC, c'est le plus bon. Personne n'a qui bon. Donc, à tel moment, on n'est pas pour candidater que n'importe où chaque année qui wana MLC n'a pas perdu, bazar na masolo ko banandingi. Mais pas comment vraiment la vérité n'a pas parlé. Ils sont dans la politique et c'est la bonté. Ils sont dans la politique et Kendaka. Vous avez un signe, vous avez une période. Mais est-ce que vraiment, vous avez une période où vous avez 10 ans pour abîmer l'eau, pour avoir nguya ko ya bimina ngwana mpifo azana ngwana azwa ka baonga ka bona bato unity non ako sala nguya na ywana ko ete ekolo na biso ekangwa ma ekolo na biso ekene liboso donc azani na tawana te donc d'abord na moment oyo boy akene ko sangana bayi bato oyo baza kotanga bango te bangonde babomi mboko oyo yoki mama evene na baki abi voisin yebela voisin yebela olingo lingate okokende alobaki ngo shade ka zaki liboso na ye donc na moni ke loko baneko parce que tant on a beaucoup de gens qui ont bateau mabé la place mabé mais si comme on a beaucoup Amadeo c'est vrai aussi dit qu'on expliquer wana mais bateau monsieur bako ba tout le monde qui de paix c'est ça les concret na bango tout le monde qui bata majorité baza quitté boni na ngonga oyo beaucoup ka bon kondima penza présence ya bateau ya majorité na esika oyo bongo MLC ko sali congrès na bango ata yo moko asa bato kozana confiance sur na MLC mais éviter maman yo zu invitation pesi mutaya soka yeke za problème na yo soki bino mitema na bino ezaka mitema ya lipundu mitema ya satana soki ata mutaselo mabe okangela ikanga tina suka eza bongo te to yende te tango bemba komba zalaki na boloko to yeba mbongo place bale ko pona yeki basala awumela na boloko to yebi place mission bale ko mais il faut que les gens qui le logo abano kanga batu bakanda kiliki ba pesa ki invitation na ba oyo bazala ba parti politique ou alinga ya yi ou alinga ya te ayi bande kona ba yi et ça c'est le moko te IDPC moko ta ba organiser la problème abenga ka ba tu perdre mais ba ya ka te na 2006 c'est ça mbale tu te mets ça là haut abenga ka ba ya perdre ba ya ka na problème wana kuti ye moko président national zalaka mais le logo batu ba ko ma interpréter ils a faux débat ata ba moko ba tu ya on ne voyait pas que c'était le secrétaire général de Bambo, il a dit non, ils ont faux débat, ils ont un pamba, il y a assez, il y a même pas. Et les sous qui était majorité présidentielle ici les cofinanciers bongo congrès. Mais à financer on a cadre ni loi et alliés à les autres gouvernement il faut financer ma parti politique. Est-ce que financer on a cadre wana pour tout le monde qui est ça oh, ceux qui sont dans Nzela Wanate, bon, on a ce qu'on appelle ça qui est mon académie. Appelle ça qui est mon pourquoi. À financer, il y a PPR, il y a MLC, parce que ça a un bon aidé. Non, mais il faut retenir que sur les 715 candidats à MLC, il y a mon petit bon on a mis sur le roi. Il y a tout les bannières. Donc, ça a besoin de 800 000 euros, pas que le bon de la 100 000 à terminer. Il y a ma Mwana mboka Amadeo to ebite likamoni ko leka entre Bino MLC pe ndeko Buketu po to komona ngo le ligne ko circuler na ba réseaux sociaux le ndenge mwana mboka Buketu asili penza ko finga afingi maman Eve afingi lisusu Fidèle Babala to ebite ko réagir nini pe to mona ki yope aussi ko répondre et comme nini be change makasi go bolindi si maman Léa vraiment na nini d'abord on a fait comprendre bateau na oyo boye ezali nani na likambo nini okoki koloba po ete bato bayoka yo mpe bandima yo tolekaka te na nzela etandoki yoka mpona koloba n'importe quoi parce que bapesi ngai mbongo parce que motu moko alingi motu wana te atinda yo kolekoloba mabe mpona mosusu te ce n'est pas ça tomoni na nzela ya réseaux sociaux ndeko oyo boye babengaka ye Buketu oyo azalaka kala musicien balonga na Kinshasa boye alobi ete yaki poto parce que c'est mon dernier maki, bazola et puis celui des abonnements, celui des abonnements, il y a quelqu'un qui photo pour tchala moi na maintenant na photo, il y a quelqu'un qui photo te quoi que ça la politique, pour on a fait na ba compte. So ka za na ba réclamation na ye na maitali politique ya mboko, mais a tenir maloba ya muye moko, après ko citer ba kombote ya ba oyo boy, bazani ata lié mon côté. Lié mon côté na Jean-Pierre Bemba Bombo, lié mon côté na Honorable Eva Zaïba, lié mon côté na Fidèle Babala, lié mon côté na moment de libération du Congo. Hier, ça mon sénateur Jean-Pierre Bemba Bombo, attends la combien de temps les Goazos à la Basco, les Goyes. Vous attendez tina mon côté na Makambo. Comme Makambo lobby, ni na lobby baliasima, il s'est Makambo ya bateau, bien na Bango ba ebemu.
donc mutu a tchegekani mutu na yesu sala souvenir ba valeur ya pouvoir na bato azana ngo société donc azoyi batema bena malamu donc bato ya boye babengaka bango baebeli donc mutu na ye eza na baproblème donc aza lokola neti mwa kiseli moko boye engetele donc naloba susu nini donc eza na basens wana tokaniselaki ndeko boketu mpo makambo ya lobi ezalaki ate na sens moko te akende kofinga mama eve vie privé na ye epuis makambo alobi eza makambo alokuta mpe tozozela ye aleka na nzela ya ekando te kaka na bareseau sociaux asenga bolimbisi wana ekozala malamu mingi mpo na ye mpo ye makambo alobi ezali kokende kotouche personnalité vie privé ya bato ata soki aza na poto lelo ata soki awumeli mais eza na mokolo bakokutana mpe na ndeko mama eve bazali ba na nzela bakutana mpe na ndeko filiale baba na nzela ekozala ndenge nini mokolo yango mpo yo makambo olobi eza makambo oyo boye tomoni koza mpenza motu nezosala te oza vrai bien yango toyebisaki ndeko boketu na makambo yo alobaki n'importe quoi akende kofinga mlc alobiki ya bundaka bitumba mingi na poto toyebi bitumba nini boketu abundaka na poto te ntango bemba koti na kati na réunion abo atiki famille na ye mobimba kuna atiki biloko tu na ndako ake mpo ya nini mpona koluka ete kongo na biso oyo boye ezwa démocratie ya koloba bitumba boni na poto asali mbula boni na bitumba badéclaration nini asala yango ye moko si ce n'était que ma déclaration kaka ya kofinga ya koloba n'importe quoi likolo na bakumbo ya bato asataka na PPRD asataka na Moïse Katumbi asataka na Tshisekedi lelo akomi na Bemba lobi toyeke soki akosataki mpe na mama Chalamwana oyo alongolaka ye na Kinshasa po meme na poto na hôtel Vida kuna na Kimbangu ayebi place yango ndenge azalaka na lipapa nde na sandasanda ti babengi Bovino na papi baye bapesi ye bilamba nayebi te soki mpe akosataki na bango mosusu soki bapesi ye mbongo akosataki yango tokoki kowa bango ndeko wana ete makambo lobi eza makambo lokuta kasi na nsima na video wana tomoni video mosusu bandeko batindeli biso ayebisa biso ke non soki ndeko boketu alekaki na nzela ya ekando eke na réseaux sociaux po ete bango bazomona mouvement de libération du Congo azokende na nzela moko oyo boye peuple alingi te mais dis-moi mokolo oyo balibere Bemba oyo bato oyo basepelaki ete peuple alingi Bemba te mais nayebi te place bango bazalaki mokolo batikaki Bemba ata bango na poto kuna basepelaki bon oke eza makambo ya supu likolo ya mbongo place bakendeka kozwa kuna na pembeni hôtel Sofitel na bureau ya ndeko wana oyo ya mundele asala bureau na ye wana tomonaki ndenge bapesaki boketu 1000 € alors etindi ye abanda koloba n'importe quoi kofinga bakonzi kotula MLC yatanga projet société MLC te atanga mpe jamais nini statut ya MLC ayebi te makambo nini otambola politique azolingi asala wana sikoyo toloba eza politique nini politique oyo eleki bapolitique nyonso tu yango nde boketu aledi yango mpo apesa bato mayele mpo apesa bato makanisi na ye ifo banda kofinga solution eza te na kofinga eyani ekozala te ekozala kaka ndenge ezalaki wana torapele eke atako ye aza komenase Bazaiba Fidel Babala kokende ti kotanga kombo ya papa Jano oyo boye molimo ni komena kimia na kokende koti na makambo etali oyo frère atanga ka kombo na ete mitoyoki ye yango biso toyebisaki ete yo mpe ndenge oza wana oyo eza mboka na yo bato na yo tu bazalaka bandeko na yo tu bazalaka lokola yo menace mpe kolandi po ete tomoni lokola bandeko baza na poto soki oke poto ale bango babimi na blu na nzela bakangi yo babeti yo tosala eza mabe te obete mais boloko ezali lokola ndeko boketu aza wana police fédérale belge baza na dossier na ye tala badossier ebele oyo aza na oleka luka kimia na bato mais azoluka nde mokulu na bato kolinga kotuka mitema ya bato donc MLC aza na relation moko te na PPRD Bemba Gombo Jean-Pierre sénateur président national mouvement de libération du Congo azaka na contact moko te oyo lelo bakoki koloba ete po tokende na élection il faut Bemba signer place nini c'est la loi qui le dit calendrier électoral balobi ke na période tel bacandidat bakose préparer na période tel bakodéposer la candidature mais na makambo etali élection toyoki MLC alobi ke makambo ya machine à voter alingi yango te na discours na mama Bazaiba alobaki nini tolingi mpe te Kabila ke Tchad troisième mandat donc makambo bongo siko koyebisa bato place oyo boye MLC aza na relation directe na PPRD donc eza bato oyo boye Bazaiba alingaki Bemba banda mbula zomi na boloko nde kobimela mwana Bemba bongo nde esali bango kaka na mitema esali bango pasi bakomi kokende kozwa bebeu kokende kozwa bebetele po balekaka baloba n'importe quoi na nzela etali totondi yo botondi mwana mboka naide soko koki kobakisa liloba nini ya suka to po ko adresser un mot na mwana mboka Boketu premier mais ndeko mama Léa
likambo koloba ya kobakisa ezali te awa boye toza kose prépare na retour ya mboka ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo kala te azokita na mboka donc bandeko baza kosorganize mpona kotala ndenge nini mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo akotya makolo na ye awa na Kinshasa bisika ya kovanda bakolukela ye ndenge bakobatela ye bakosala yango po ete akozonga na mboka na ye akotambola na kimia mpe akokende kotia candidature na ye mpona kozala candidat président lelo oyo tozoyoka opposition bazosangana bakotala na ntango oyo boye bandeko bakotiatia bacandidature na bango bakoki ba $100 nde bakoyokana bango tu batala nani akokende korepresente bango na niveau ya opposition e bandeko bayebi bango moko ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo aza na bacritère wana nyonso tu ya kokamba ekolo oyo boye ya kozala oyo akoki kotelema opposition eza na nsima na ye candidature na ye ezala kaka moko po ete Kongo mobimba tomonaki mokili mobimba tomonaki ndenge nini bato basepelaki ntango batikaki mwana Jean-Pierre Bemba Kombo yango omoni meme bandeko bazoleka kofinga koloba n'importe quoi mpona mdc kokende koloba makambo ya lokuta baleka na batelevizio baleka na banzela bareseau sociaux kokoma eza po ete mitema na bango esepeli te baza komona liboso me baoyo baza komona etoile ya Bemba bayeba ete Bemba Kombo aza mwana ya Nzambe etoile wana ekongenga mpe kokende liboso. Matondi mingi mwana mboka Madeo ngani natondi yo mingi Africa, ça va bien et toi? Oh, Maman Africa, sango nini bo? Ouais, sango za kaka moko. Congo Impact News. Neni Congo Impact News. Congo Impact News, chaîne YouTube oyo ils offrent ça d'informations en temps réel pour la diaspora congolaise, mais pour tout le monde, hein, au bazar, Congo, ils ont congolais, ils ont étrangers, on a nigérien, parce que ils ont c'est bilingue, quoi, français, lingala, avec le temps, pourquoi pas l'anglais. Oh, makambuto ye na osuna kini boye po ba site ezebele, ba chaîne ezebele na YouTube. Oh, est ce problème te komba quoi ba auto sang. Non, ma chérie, omoni Musande l'accès kabanane baba vrai journaliste pour comment pena ba journaliste beba fort. Ndenge pena déontologie journalistique ekosenga vraiment auto komemo pesa na kati ya internet. Ozo sala musala to oye ko bongisa musala oyo kuti. Non, to bongisa te, to ka ko sala o ba aprena biso na ba classe bisika totanga. Neti ba news ni to bandozo po tant to ki déjà Congo Impact News. Bon, étant de journaliste, donc toza chaîne moko généraliste, on a droit à suivre la politique de notre pays, le sport, loisirs, santé, économique. Donc on va traiter toutes les informations. Donc Maman Africa lié et PK. Information nyonso au coca to baseko pe bandoya libana. Non, Congo Impact News c'est une grande chaîne dans la vision néné et sera na YouTube, donc nous espérons avec le temps ceux qui soutient penza et to comme ça on peut que comme relika na télévision na biso local awa pourquoi pas chaîne internationale, donc c'est vraiment une vision encore vaste. Donc monde ba Nollywood ndenge banara na ba YouTube et tout les gens on a ba ils a comme pourquoi ba chaîne câblée, donc avec le temps CN et Kokende vraiment Mosika, nous l'espérons. Amen. Banakini Baimboka bato ya par-ci par-là Maman Africa ye aye na idéologie na ye ya Congo Impact News. N'hésitez pas, nous vous appelons de vous abonner massivement. Ah oui, sur Congo Impact News.